Mbote bandeko balandi bisika bozwami to yambi bino lisusu na chaîne na biso lelo pour na sujet ya sika. Bon, moi vidéo amuke mbango po na lingaki na lakisa bino loko moko. Alors, na kendeki semaine passée na salon ya exposition na Frankfurt kombo nango eza oyo Achema. Salon wana ya exposition esalemaki na foire ya Frankfurt. Na kendeki kuna mingi pona kotala ba innovation ya sika oyo ba entreprise balingi ko exposer. Bon, salon wana sujet nango ezali leading show for the process industries. Ezaneti salon ya processus industriel. Na monaki ba produit ebele na domaine pharmaceutique, na domaine ya thermodynamique, donc kondenge nini ba stratégie ya ko véhiculer ba gaz, ko véhiculer ba fluide, donc ba ventile, ba soupape, voilà. Eloko na remakaki pe kuna eza ba compagnie ebele bazalaki koboya bato ba filmer ba produit na bango, eza tout à fait normal pour ba produit oyo bazo exposer wana innovation wana eza résultat ya bambula ebele ya recherche. Écoutez bango mbongo. Alors soki na moto a filmé ango akoki kosala copie ya eloko wana. Bon, eloko wana pe esalemaka mingi na ba salon exposition. Surtout ba chinois bayaka pe kuna kotala ba innovation ya sika bango pe ba copie ango epa na bango e bateki ango moins cher. Donc ezalaki moi passe ponanga pona ko filmer en détail, mais na eu occasion quand même pona ko filmer na salon ya exposition wana. Alors na salaki pe interview mi balé na kanisi deux entreprises moko zaki entreprise française, entreprise wana eza spécialisée na mise en poudre. Donc eloko nyo surtout yo oza olingi osalango en poudre bango bazali spécialisé na processus wana. Entreprise mosusu ya ba allemand na salaki interview pe na mutu moko entreprise wana, je crois entreprise wana eza entreprise Christ. Entreprise wana baza spécialisé na ba réfrigérateur oyo et conservaka ba vaccin. Voilà. Oui, na profité pe ko filmer ba produit awa kuna, mais eloko nako sala awa nako lakisa bino ba bilili ya muke onako ki ko enregistrer pe nako lister bino quelques entreprises oyo na moni ezalaki kuna. Oui, nako pesa bino mwa détail. Alors, eloko na constaté lisusu eza en plus il y a ba compagnie européenne na américaine oyo ezalaki ko exposer ba produit na bango. Na constataki ba produit ba compagnie asiatique ebele oyo ezoya ko kabola neti mayele na bango. Ba compagnie wana ezalaki essentiellement chinoise, mais wana eza problème te, ça fait déjà des décennies ezomona na ke ba chinois pe ba yebi ko produire dans le domaine de l'industrie. Mais eloko Kamusinga, franchement, et Kamusinga, na moni salon ya exposition wana etondaki na ba exposition ya compagnie ya ba indien. Eloko wana penza et surprendre na constater penza ke ba indien bandeko, je crois que toko rattraper bango. En tout cas, lisusu te, mais ezala facilité pour na ko rattraper bango po bango pe ba koti ba zunzela ya innovation. Ezo confirmer ba biloko oyo nga na kanisaka. Ba matière première wana nyoso tout ozanango e créaka richesse, mais eloko créaka penza richesse eza mayele, connaissance. Alors oui, bolanda kaka tokei. Awa toza na rôle numéro 3. Bazo exposé spécialement un produit pharmaceutique, solution à produits pharmaceutiques. Donc packaging, solution liquide.
toute cette allée-là, sur 2 étages. Je sais pas, il y en a au moins 200 compagnies ici. Hein. C'est incroyable. So, we are here at the company Daura, Germany. Listed? Germany. No. I'm coming from Barcelona. From Barcelona? Yeah. So, what is the company Daura? Yes. Hello. We are coming from, as I say, Dara company is a company from Barcelona, but there is a company from Germany who acquired the 45% of the company. It means that we are almost German, not 100%. We are specialized to design, manufacture and assembly a complete filling and finish machines for aseptic and sterile solutions. It means that we produce for vials, cartridges and syringes. Oh, okay. A complete solution for this. Thank you very much. Thank you. Jetzt. So, wir sind hier bei der Firma Christ. Hallo, Herr. Herr Schlichting, der Peter, hallo. Genau. Was ist die Firma Christ? Was macht ihr? Die Firma Christ, die stellt Gefriertrocknungsanlagen her in dem Bereich Laboranwendungen und auch Pilotentwicklungsanlagen bis hin zu großen Produktionsanlagen für die Pharmaindustrie, wo dann zum Beispiel auch Impfstoffe hergestellt werden können. Und Gefriertrocknung, ein schonendes Trocknungsverfahren, ja auch in dem Bereich der Medikamentenherstellung. Wie aufwendig ist das? Ich denke, vielleicht für mich ist das wie nur ein Kühlschrank, man steckt alles rein. Genau, es ist schon viel Technologie dahinter, aber für den eigentlichen Betrachter ist es ein, sage ich mal, sehr Prozess, wo nicht viel passiert, aber in der hinteren Technikwelt, wo viele Sensoren, viele Messtechniken miteinander verarbeitet ist, aber es ist schwer wirklich was zu erkennen. Es ist halt so, dass aus einem wässrigen Produkt dann das Wasser entfernt wird und ich am Ende ein Pulver im besten Fall zur Verfügung habe, was dann mein eigentlicher Wirkstoff beinhaltet und ich dadurch lange Lieferketten, wo Produkte gekühlt werden müssen, vermeiden kann und so auch dementsprechend das Produkt stabiler in die Welt verschicken kann. Wo liegt die Firma? Wir sind im Harz in Osterode, das ist 100 Kilometer südlich von Hannover, in der Mitte von Deutschland, würde ich so sagen. Okay, vielen Dank. Gerne. Ok, bonjour tout le monde, nous sommes ici chez la société Epmont. Je suis avec monsieur Roche. Alors, votre société Alors, notre société est une société française, une petite PME française, et nous produisons des équipements pour les industries pharmaceutiques. Donc, principalement des équipements dédiés à la compression des poudres, des poinçons et des matrices, ainsi que des équipements pour le conditionnement de ces mêmes comprimés en blister. Donc, nous fournissons des outillages compatibles avec les lignes de conditionnement blister du monde entier. Et nous produisons aussi des pièces de rechange pour des comprimeuses, des presses à comprimer du marché. Voilà nos principales activités et on travaille à 80% pour l'industrie pharmaceutique. Et le siège se trouve où? Le siège se trouve à Blois, donc dans la région entre Tours et Orléans, l'ouest de la France. Merci. De rien. Mbote bandeko balandi esika bozwami awa toza na salon ya exposition ya Francfort lelo nakanisi kombo ya salon yango eza Arema baza spécialisé na présentation ya ba technologie na domaine pharmaceutique domaine thermodynamique en tout cas la technologie oyo nga namoni franchement namoni ba compagnie ebele ba compagnie indienne
chinoise, européenne. Biso africain toujours absent. Niveau ya connaissance oyo nauti komona awa nakanisi fossé na biso na bango eza tellement monene soki esengeli to rattraper retard wana nayebi te il faut tosala basacrifice ebele. Toza vraiment na mosala namoni bacompagnie oyo baza spécialisé dans le domaine ya comment je peux appeler ça, il y a gestion de pression donc thermodynamique. Compagnie moko kutu soki kombo nango Kito KIT au bazar qui spécialisé dans la protection ya ba explosion donc changement subit ya pression bango bazar na méthode pour sécuriser environnement milieu. Namoni ba compagnie baza spécialisé dans domaine comment on appelle ça, il faut frigorifier, il faut conserver les vaccins à température donnée. Nous sommes spécialisés dans la basse température, nous sommes spécialisés dans la température ébélée, nous sommes spécialisés dans la pression minine. Vraiment en Afrique, tout ça na maman en retard. Même pour fabriquer boîte d'allumettes, toujours cocaté. Il y a vraiment du chemin à faire. On a la résumé, puis on a relaxé dans la vidéo. Ciao, ciao. Pona bato ya sika na chaîne oyo nasali yango na but ya kokabola mayele ya diffuser connaissance na communauté na biso po naza convaincu que kozanga koyeba ndenge balobaka epa na biso eza liwa ya ndambo. De toute façon soki tosali analyse ya ba civilisation nyonso ezomonana civilisation oyo ezangaka koyeba ezalaka dominer na batu oyo baza na connaissance. Eza penza important ya ko éviter ko kangama na paradigme na biso sans koluka koyeba. Vraiment eza eloko moko important. Soki bino boza curieux bolingi pe bo yamba connaissance alors bobo sanate ko kabola chaîne oyo ko landa yango ko cliquer like ko tia ba commentaire na ko finangonga notification. Merci beaucoup.